Baye ko annoncer. Quoi annoncer que le président Sony et Chomo akufi. Lokola mu. Bon, ouais, annoncer que na. Bon, il a muto abat. Oui, il a déjà, il est malade, sous traitement. Oui. Si comment tant baye ko pesa message wana par téléphone même muto na verrier et na téléphone parce que batunion so baza na neti yo ko bela ovandi pe na ndako. Entre temps beaucoup dans sur Facebook na Facebook ovandi na yo mais mutu pe wana ba te belé ba yebi. Abo benga kwa pesa zo neti information. Parce que lola ya yeba kiti avandi na ndako lokola mutunyo so yebi ke fi. Zana okabo amona ba bengi bo. Ndinga kamwa ki wana ngala zala ki wana. Bon, la monnaie est comme la monnaie on est bien. Mais le col à mouton, ça qui semble pour la place voilà. Tant que ce message, on va passer message. La salle semble mais avant d'aki atikala ki boto éviter par rapport au ndinga zala ki na présence en relation na bango. Boto éviter na éviter na penda mettre na éviter le connaître ça na mutema. Salanda tozaloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Voilà, bana ya poto, bana ya Kinshasa, bana ya le monde entier. Jean-Flix azongi lisusu. Ngai na zonga kaka na bon moment oyo be veneme yalaka. Parce que Jean-Flix a lokola na ebité diamant, trésor moko boy. Pour la monana, faut événement il y a danger au monde Jean-Flix. Alors le loba na poto to robeta li solo ya défunte Lola qui est c'est oh to la robenga bongo Lola Kadogo. Chanteuse ya mystique a évolué au sein du collège des nobles. Il y a président Sony Echeomo. Président Sony Echeomo a tika kibiso le 23 mai na kata Kinshasa. Lola Kadogo qui est c'est a tout kotika biso le 26 mai. Tant que le président Sony a Koufi, Lola pika crise, yenda hôpital, ti a comment hôpital ma a Koufaki. A Koufaki à 2h du matin. Donc on peut savoir une biographie à Lola Kadogo. Azali deuxième na famille na bango. Famille a 10 enfants. Papa na yé comme on a yé ricain papa ya Lola comme on a yé Ngoma, maman na yé Esther Nsele. Donc bango de babota ki Lola. Né le 24 décembre 1984. Donc moi, la Mouké, avec le collège de Nobles en 2000, a évolué ensemble avec son président Sony Echeomo. Il a découvert que nos artistes à danger. Tout le monde a Bisaye. Simbi. Tout est possible. Avant cette idéologie, Nasser Nabiso Milabel. Oyo tango na benga Milabel na mona rabongo ser nanga Katia Njoli aba Katia mama na Rachel na Andy na kata mikili na kata mboka poto. Alors bana mikili bana ya poto bokobo sanate tout ça bongo branché sur www.elengia-congo avec la mignona de la presse sans oublier Tracy Mbelenga Pro la main magique. Yena robo sanate jamais. Mama Godengo mana state balobi code ya 001 Kassiyeti. Mama Godengo ma très fort et très mystique. Sans plus tarder bana poto bana mikili tikana vandi ça ba pasteur ya danger na katamboka Hollande. Sylvain Kianga ba Sylvain Makachon 7e ya famille Bamas. Francis Eweta de Madrid yo yepi. Tout à la sikoyo ndenge nini ba ya Lola ba expliquer vérité ya liwa ya Lola. À Koufi na maladie nini. À travers cette émission méga pronostic avec Tracy Mbelenga Pro, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tolanda. Ok. Toko tana muzindo. Kadogo Lola collège de nobles tala ki pe mosali monene na kata collège de nobles. Un certain temps, du solo collège de nobles yaki suko yoka na te, ezaki dit à quoi? Bon, Kadogo yaki na collège na 2001. Premier album asala qui est panique général. Toke Braza tozongi simba kité et au sala siko bouger qui est album ya Samara. Et ça le succès nango le bon makasi parce que et puis tu ko ça la troisième album Mal à l'aise. Et simba kité tu es présenté sur 4e album
sceptre oyo ayembaki mayele na kati donc ye abandi koyemba nde na sceptre wana ayembaki na 3e mal à l'aise ayembaki na chanson moko asalika vocal ya moke sikoyo nde na sceptre nde na 2008 nde aye koyemba mpenza ase déchaîné chanson esimbi bafete parti par là bato bakomosekaka na chanson so boya kodécouvrir ndeni ke ye pazo ayembaka parce que akotaki na collège noble tant danseuse bon na barépétition ntango batanda bamicro bango bayaka na bazoyemba ye na bacamarade ne banita bani munzonzo bacheval bazoyibemba na micro siko ntango bazoyemba bamisien bazobaaudition donc lobanzo na bamisien mais oyemba bien est-ce que okoyemba te tokuti mpe keno tobana koencadre maleme ya koyemba ale ase déchaînaki déjà apesi motema na ye bandi koencadre aye koyemba na sceptre na 2008 atie titre ya mayele atie mayele ntango atie mayele esimbi eli na bachanson bamisie bajaki eza muta polémique maître donc eli na bachanson ya baartiste réalité ute non sans vous mentir na kati ya nini wana ezalaki sceptre na kati ya sceptre ezalaki mayele yango moto esalaki succès esalaki keno eremonte moke chanson mosusu eyaki ya motema o blaise ayembaki motema nde eyaki po epule mais promotion mpena ezalaki makasi te mais présence oni ayaki moto ayaki otya lar nager eboneni ponse ayaki moke bon omoni ntango yo osali chanson etaki musicien yo moko mpe fo bimaka mpona kotenir bon na nini bango bakili bamisio ezalaki na banozonga trop nsima mais lola siko atiaki mpenza pa ake mpena liboso asalaki mpena promotion chaque jour na bémission ntongo midi pourquoi mpona kosala oui je me souviens na yamba ye mpe trop topema moke tozwa nano mira toyeba liwa ya ser na biso lolaka dogo eleki ndenge nini bon liwa ya ndeko na biso lolaka dogo bon esali biso mpasi mingi abelaki bon abelaki mwa moke mais ye azalaka mingi mpena ndozala mingi avandi ne libanda ayi avandi libanda ye libanda ya mboka boyera ayaki mpe lokola mutu nyonso oyo aza na mai na nzoto na makila mpe abelaki mpe akomaki ne mwa bien dona baka bandaki na état ya convalescence oui baye koannonce que président Soni Echomo akufi lokola mutu bongo oyo annonsaki ye nani bon ilola aza mutu ya bato oyo aza kobela déjà ayaki malade sous traitement oui siko comment ntango baye kopesa ye message wana ayaki par téléphone me moto ayaki na verrier te na téléphone parce que bato nyonso baza wana neti yo kobela ovandi mpe na ndako entre-temps po kotana sur Facebook kotana na Facebook ovandi na yo mais mutu mpe wana bato ebele bayebi yo akobenga po apesa azwa neti information parce que lola ye ayebaki te avant ene na ndako lokola mutu nyonso ayebi ke vie eza nango kaka boye amona babengi ye bo ndenge akamwaki wana nga nazalaki wana bon namoni ye kokamwa ngo nga namoni wana neti bien te mais lokola mutu asalaki sembla mpo nga nazalaki mpe place wana ntango bapesi message wana bapesi ye message basali sembla mais avandaki atikalaki bo toyebi te par rapport ndenge azalaki na président Soni na barelation na bango bo toyebi na nga nayebi te na mpe nzambe te nayebi te eloko nini esalaki na motema na ye parce que nga nakendaki nanga mpa na nga natikaki ye mais eleki mwa tikaki boza kosolola na bino normal tobandaki kosolola parce que ye aza alandi ngai donc tondo koblage mpe mwa mingi ezali kutu mwa azolia nga mpe naye kolia nzombona otika nzombo yo osi obalami oye kolia tika nalia kaka mais ni natiki ye azalaki ne mpe bien mais par après nazongi nayoki petite sœur abengi ngai yo yaya priye kaka koto yaya mpe don mwa santé motema ayoka motema neti pema étouffement ezosala ye bon tobandaki kopriye parce que biso toa famille chrétien tout le monde a priaki papa mama baleki nyonso banoko donc tout le monde a prié wana soki esalamaki boza ndako wapi bon wana esalamaki na limete mais pe pas ya mama aza kofanda pa mama bon mikolo ntango ayaki wana asepelaki azala na ye kuna parce que na esika na ye oyo azalaka nango nga nde ntango arrivé bakumbi na hôpital
est arrivé bakumbi en hôpital bon akendaki neka lokola mutu kaka kotambola normal kotambola nde normal ake lokola mutu nyonso ayebi ke nake peut-être soki monganga atali mpo ye mutu ayebi na bamashine ya kotala bita mosusu motema oyo ekozala ta mosusu estomac obien emelakisi boye osala boye bon ere ake sikoyo nde baye kokonstate ke donc etant de changer wana conscience eza nano voilà conscience eza nano mais eta ekochange bon balalisi ye bon ndeka baminganga balandela wana nga wana le 26 wana bon wana le même jour akoyaki même jour akufaki bon akendaki neti na 19 akufi na donc akendaki le 25 akufi le 26 na ba 2 heures voilà ok merci nous allons souffler du côté de la régie tout à l'heure nzembo oyo kitoko lola tikelaki biso parce que l'artiste ne meurt jamais. Nako pesa ba message de condoléances de la part il y a pasteur Jean-Claude Kikeni qui est le directeur technique du canton de Kinshasa. Oyo avant de GH Kawana parce que ba mindele ba bengi bino na ndako yo na ndako erwana. Oui, erwana zaki na ndako. Ba informer que lola n'est plus. Bon, muto a informé na benga ngezali papa. Oui, parce que ba maman bazaki na hôpital ba benga ki ngas ko na minute tellement na ko benga mingi wana na mutema donc na perdai contrôle ti papa ko benga ngai le bina ngalo la ba minga nga balobi nini par rapport à liwa ya ser na biso bon ba minga nga surtout hôpital à Kram en tout cas to remercier ba mingi donc ba yebi musala ba bundaki makasi pour na ser na biso donc volonté ensemble donc ezaka volonté ensemble parce que lola yemo otanga no leka na télévision anomi benga dessin animé pour ba meka mbale BLP talaka mutu batila poison 3 fois ma kufate ameki kolanda na massage soki ndenge nini rien yemo rodo ambe yango ampesa kombo facile à garer difficile à manipuler. Dans un facile, beaucoup moins est facile. Mais pour vous luka beaucoup quitter ça y est, c'est difficile. Ok, Mira, lola atiki mwana. Bon lola atiki mwana. Atiki mwana te. Donc Koufi sans enfant. Ok, merci Mira. Tous on la maître. Maître. Ti lola Koufi. Azalaka na collège de noble ou bien ça longa depuis quand? Bon, Lola qui a longé déjà collège noble a salé au moins 4 ans. Déjà, tant on s'est retiré. Donc à longé depuis 2012. Tant qu'album est bimé, tout est possible. Tout est tant est bimé, c'était prévu promotion en haut. Ah bah non, ça là bas déplacement là bas lycée. Ce que déplacement ce que tant on essaie là via comment il faut coincer ma casse. Ce que bah copier Angola au kété. Copier à Tanzanie au kété. Kopeke boy ce ko aya ko se retirer hein à ça la carrière solo na musique na donc c'est un peu ça le temps à se retirer na ye collège noble be tikali nango parce que je me souviens tie à longwa ki wana tant boro esimba ki na 2012 il y a tout est possible nde équipe ezala ki wana ba mona ki bien te ba pourquoi ba taille présidente non wana 2008 ba tant ma ele cartonné baye ko pesa ye baye ko nommer président en mouvement sous conseil ya papa Wemba ye mutako papa Wemba lever musée que son nom repose en paix donc ye mutako pesa ye conseil parce que fio yo asali sambara succès asali ma yele simbi succès est-ce que coach était na tête aza na bande ko na ye baye bisolo la boy aye ko tuna nga conseil yo tant grand frère étant maître chorégraphe coach sur ma solo. Maintenant, pouvoir écouter répondre à mes locaux, bah plus sûr. Mais moi, il y a un cas au Lobanga. C'est par là qu'il faut accepter. Tant on va dire présente les groupes nyonso, oh bah ça qui n'a accepté, bah yo qui m'a mis la clé. Ne y a pour recruter bah nouveaux musiciens, oh bah ça qui n'a accepté. Tant on va se retirer, peu à se retirer, il me va bien boutique à Godon Mbali, boutique à Kobunga. Donc c'est le collège pour fater. Mais là que mais tant que ça la sceptre toujours na kati ya collège de noble na kati ya collège de noble président Soni Ndeko azali producteur kuna ndeto yoko mona 3 chansons na kati wa ayembeli Vital Kamere kato
kato eza kaka azwi kaka kombo moko boye ya masque ya yembi ba souvenir nini ya bien oza nango ya Lola nana basouvenir ebele souvenir pene eza ebele Lola azalaki mwana moko botosi mwana moko bandoyoka azalaki toujours souriante bana na école na danse akoma azalaki depuis 99 na 2000 ti lelo akufi natika komona Lola kosilika te kofinga moto okota me moto azocola ye awa ofinga ye awa me abana toujours koseka azalaki mwana mo motema malamu alingaki bato mingi azalaki toujours souriante na ndenge akufi na sourire na ye donc naza na basouvenir ebele ya yo nakotanga motu te. Ok, président Sony ozalaki mpe président na ye ye mpa okotika biso depuis le 23 mai toujours na Kinshasa. J'espère que vous avez informé. Matanga ya président Sony et sorti accord na ye c'est pour quand et puis programme va finir na Matanga. Président Sony aza lokola grand frère, aza lokola papa, aza lokola nyonso pona biso. Pour tout travailler pendant longtemps ce qui Lola aza Lola le grâce à président Sony. Donc mes combinaisons na famille nyonso sadat, na batu nyonso bana Congo nyonso bana King na mission sur collège de Noble. Mais quand il y a vendredi à les 3, donc on a les 4, samedi à les 4. Les 3, ils ont exposé à Paris. Ils ont exposé à la palais du peuple dans Beauvant, la salle Beauvant, on a une métropole. Ok, merci Bron. De temps en temps, on a un message de condoléances. Famille Amina Chomali, ensemble avec le Namo Balinaye, va présenter un message de condoléances dans la famille biologique qui a Ser Nasolo Lakadogo et les artistes et musiciens congolais. Oyo, dans la RDC, va présenter bino un message de condoléances dans la famille Amina Chomali. Moi, c'est Mbinga, Taille, Bois Noir. Oyo peut te passer la moto dans la méga pronostic. Tous on la Mira, tu as un programme, il y a l'obsèque, il y a Ser Nabiso, Lakadogo, qui est c'est pour quand? Tu vas aller pour le Matanga parce que le précédent nous a président Sony et les gars proto ou a de c'est Lola. Bon, merci pour la question. Bon, problème il y a obsèque il y a des conabiso. Normalement papa et maman baza en vie. Baza vivant. Bango balobi boy. Lola aza mwana biso normalement nzoto. Mais tant que la kota qui dans musala akoma mutanga na leka yango bango balobi moyen to soit décision na boye ya suka ezate en attendant to ba kundana matanga ya président Sony mais bazo c'est la paix gouvernement effectivement Lola artiste donc oui. Ministère de bango bezali ya culture et art c'est tout ça Lola artiste ministère na bango ezali président na bango ba musicien ya VV Verkis oui c'est vous contact na président VV Verkis bon lokola président bon pardon maître bon nazawana et azape ya na biso to yaki ya bon. OK merci Mira tous va mettre bon vous contact na papa Verkis ke mangana ouais tout na kenaki na ndako esabimaki akenaki déjà musala sokoda kuna tu as un secrétaire tout de suite, tu bengi bato susu batende message qui ont depuis lobby yena président Facebook la baza informé maintenant ba komi na ndako te pona ça la programme parce que ba ko ça programme bongo te programme il faut ba makasi na bandako ba lobby que sont nezo kana bien te hein na baza au courant déjà na liwa lola mais programme il fallait ba ya ba kutana famille pour nous ba ko ça la programme ce quoi avant. J'espère Bolandi comme si vous y étiez. À travers votre émission Méga Pronostic et www.elengia Congo avec Tracy Mbelenga Pro, bon mon une famille à Lola Kadogo, va expliquer biso maladie oyo Lola akufaki nango. Par rapport à la rumeur n'engale ko tambola oh boye boye. Je rappelle que enterrement il y a pardon les obsèques il y a président Sony Etchomo et que ça la bon ce vendredi le 3 juin. Et puis à Rukundama samedi. Donc après enterrement il y a président Sony Etchomo, ne matanga ya so ya Kadogo Lola et ko salama parce que to linga ko sangisa yango te et la président akufi
matanga awa ya mwana pe awa tomonaka esala bien te toweli nanu kokunda président Soni Etchombo après matanga ya Lola Kadogo ekolanda sans plus tarder bana poto bana mikili c'est un bagarre yo yebi Juliette Mvuma la déesse de la SAP balobi o regretaki na liwa papa Wemba n'est plus siko to aliko évoluer na Kinshasa car pour na plaisir na bino j'espère bokolanda toujours na kati ya www.elengi-ya-congo ndenge nini matanga ya président Soni Etchombo ekoleka Chantal Douya na kati ya Parigo yo peut présenter un message de condoléances na famille ya Lola. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Chantal Douya, vrai chéri, Nakata Parigo, Jean-Flix, Azako de la Omabé. Sans oublier Tania Malela. Nasukarara, voilà Tania Malela. Pour ceux qui n'ont pas compris, Soba, oh Jean-Flix, on va comment l'engager bien té. Salanda tezelo de papier, Elengi à Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.